Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Tango papa na bango akatela kai mwana mwasi apesinga lisolo akateli penza monta ya mbongo alobi en tout cas yo tia autant mwana mwasi ngo pe en tout cas hésita kate wala kutu azalaka na mbongo te mutu asala yango papa ya bana na ye oyo abotaka na ye bana po mwana mwasi apesi biso lisolo lelo aza divorcé alobi papa ya bana na ye mutu apesaka mbongo wana. Et comme ça, le premier voyage, il fallait voyager. Il y a un soi-disant, à voyager kakate. Premier voyage, il y a Kitanakin, à Komikuna, malgré Bambongo, pesi. En tout cas, ils ont simba kakate, Moutouana Komikolia, la Bambongo, Moutouana Komikolia, la Bambongo. Moi, la mobile, oya, donc, n'a pas eu de colobani pour comprendre. Il y a les Kinaye, qui les présentait, Kazakale Kinaye. Donc, nakini tangu ya na ewana kiti, oh respect abenga ka seruta lobinga soki nazongi poto, na sala makasi na tinda kombi. Oh te kotinda kombi te. Donc landela na makambu na nganga na voyager nga moko kombi, nga mozo na kombi na poto, oko sepela, seruta, respect à makasi. Moi la moso na pas bien OK. En tout cas, c'est mieux écoute ouais. Na bambo na ngana yaki na ngwa substance na kangisa ngona kinoko kutana na tata wa zolia batu bambongo na kinoko tuna au juste ezange lisusu combien na keneka ko pesa basali saka batu ndenge nini allez bango wala na kina zaki mwana mobala ntanga zaki na kina zo pesa yana ya mwasi respect makasi abenga ika seruta bango inde na seruta na eba keina bandali kote kuna ya sena ebite soki ozo bosa la dikambo wana ndeko na lobina kanisela yo o mema na bandali kote kuna ya sepa ko pesa le reste mbongo o etikala mwana mwasi na ke ya pesi le reste mbongo o etikala kozonga zonge umela kate ndeko na ye wana suba presentaka na mokili ke ndeko na ye alandie na poto après les sous ayeta ngazonga ki poto ninya bandi les sous papa balikele ayeko bengisa les sous mwana ya ser na bango. Donc, il y a un esprit, il y a un salisa, il y a un aider. Ayeko bengisa lisusu mwana ser na bango. Siko esika lisusu mabe koti. Tanga bengisi mwana ser na bango. Mama la bango lisusu azaki malade. Azaki bando ko sala ba misala ba désert, ba fiche de paye na epenze koka kite. Ye lisusu kana papa ya bana na ye wana basangisi ba fiche de paye. Ye atinda atie ba fiche de paye na désert. Papa ya bana na ye pati ba fiche de paye. Asali makasi abengisi mama la bango ya poto. Comme maman la bango a commis na poto, en tout cas, trop à partir wana trouble bima batia moi na moso a bengisa ka bango na poto mal à l'aise ya ko sakana te. Moi na moso ngazaki na zemi. Ba ko bisko ko utiliser moi na oya yaki ya 3e. Yo loba ke ba beta ka yo moi na komi ko ebisa maman la bango. Ah ngana ba beta kanga ba la bisa ba suko isanga ba sene va na voyager ya va na kende classe ba nyokola kanga ba komi kotia mwana mwasi oya bengisaki bango mal à l'aise mwana mwasi oya zaki na bana mike mwana mwasi na bandeki kokende musala mwana mwasi wana tanga bengisaki ba wana mibale ba bandeki kosala ba vie na bango parce que bazaki déjà ba mikolo oana ya muke ya mwasi nde abengisaki pona ya ba vanda na ye tellement lokola mwana wana ya muke ya mwasi nyesi wana yaka na mbongo alikelemba mwana mwasi abengisaki bango wana zaki obligé il faut continuer musala pa futa mbongo alikelemba bino bandeko na ngabo bengisa batu na poto obo ba futa bino monde de ba futa bino monde de singe. Je pense que bozana même cas nandeko ya pesinga lisolo boyo kanenge esala kapasi siko mwana mwasi abengisi batu na poto ye mwana wana ya mwasi wa suka wana azaki 3e abengisaka na mbongo ya likelemba. Si quoi il faut continuer misala na ye mobali papa ya bana na ye bande ko kende musala 8h ya zinga musala mo ya 4h du temps il faut continuer musala pour azongisa mbongo ya batu si quoi soki abimi ba vie ya poto mona moso na bi na mama biju na bande ko lamba na lambi ngamo ko na lambi tout na zuba chips ba bombo ba nini po ya leka ki bana ngana age na tiki la bona yebisi na lobi omoni yo za mukolo ya telefone yango yo soki problème obengi boyo sali boye biloko yango yo na cuisine bo kontate
abi na otikela bango biloko na salon na ok musala tango na oya na koti pe bango bien tam su era kolala ekoki balali na bango twande ko vivre bongo tango ka mama na biso alongwe na Afrika ye mwana wana alati lokola kindoke sika azali sesi avanda alobi soki aza mwana moko ya soki aza mwana moko abanga nzambe soki na mvine na mobimba sa sosola aboya na kosenga mama asenga na mama wana pardon te azana malédiction vine mobimba. Je te jure parce que maman wana lobi fana za na Bible nazo sale la bino siko na place ya mama wana parce que nga nazo représenter ye mama wana lobi mama bijou na yeko zo Bible na sauter na bana nzamba afuta nga na bana nga na bolamu egangaka na yeko zo Bible na sauter so mwana na mwasi na tikala ko nyokola na butuna la mukate na lala na kufa na bande ko zo lokola mwana na ngai parce que azaki mwana na nga la beki seki na mwana na aja muke nazola tisai bilamba na zaki na community na 3 na community wana na fille moko kaka wana na azaki na fille moko na mwana mobali moko nazola tisai na fille wana mama apesinga lisola lobi azui niesi na ye wana lokola mwana na ye alati saka azaki na mwana na ye mwasi ya muke na ye wana mususu wasa komaki soki na ba 10 ans alati sera bon bilamba ekokana pona yazo mona kazo sala ngo bien so akei ko somba robe asomba ba robe kaka mibale asombi ya mukolo asombi ya muke asombi ya mukolo asombi ya muke mwana na zo bomba wana mutema lobike koma zo lati sanga bilamba ndenge mwana na ye lati sanga bilamba kana ndenge mwana na ye mwana na ya niesi wana yebisa mama na bango lobike ndenge na vandi awa basombela nga bilamba te mwana moso apesinga lisola bitala zemi munene wana kutasa komela bana misatu defi na garçon moko tala zemi munene mkomsusu mama bango alali abe moni ninga vanja na zu atisi aviati na mutu parce que mutu pasi alobi bonyokola kaye makasi yo sombela ke bilamba te mwana moso ngabi ngala sombela ke bilamba te yo zola na chambre na bango o garde-robe na ye na benge na kombo o garde-robe nani alobi yanga ya bi bon mama zela otala mwana moso na zu ya matina kiti loka ba finga ke mukuse ya basa mikuse basa bien parce que ozalaka mulai ozalaka miss lelo koma bourreau et puis ozalaka mulai osalela pe ki mulai na ote parce que ba mida ba osalela ki mulai yango finga ka mwana moso na lobi finga ka ye otala ka ye malamu te otala ka ye malamu te parce que na kibukuse na ye na kimukuse na ye makambo ya sala na kimukuse na ye yo tikali na nkosala yango te so yebo ye na ko ya lisusu otikali na nkosala yango te siko esali ke mama mwana moso nga matisi ya matina nini na mwana moso nga bina matina kiti na bandiko bwaka bilamba na pema ya zemi na pema mama na bango comprendre que mwana oyo mageto zo nyokola ye mage oyo so tozo sala pona biso tozo mona ye eloko te mais wana yokela ke mwa mawa tika boy kozana bazemi tika boy talo melipema abi mama tifona la kisayo na bwaka tala bilambe to ningomba alubi abengi mwana wana abi me yo yebisaki nga boy te yo yebisaki nga ke bando ya basombela ka bilamba te alobi olatisa ka ndenge mwana na ngabi bongo wana mabe so yikutu na bande ko latisa bala na ngana olatisa bongo bilamba ya kitoko ye nazo latisa bilamba ya mabe wana sikutu na latisa bongo bilamba ekokana ndesali nini wana mabe Pana zana bango deux fina ye komi 3 na ndo letse ngoblambe kokana nde sali nini elongwe bongo e kokoma ke wi ba vanzi ba beti penza boule ba bibon pona biso to bonga to zala bien na Allemagne il faut to kende ko funda ye na mama o ya bengisa ki biso mwana mwaso ya bengisa ki biso to kende ko funda ye na tribunal ya bana pona to botola ye mwana wana ya o ya bengisa ki ya 3e to botola ye bazwa ba pesa o ya mobali yenda konvoama na bambongo ba kindergarten bambongo bana ba pesa ka ankonvoama okoma riche donc ba sali likita bake kofunda mama oya bengisaki bango na nini na poto mama ngo avanzi tellement lokola bana na yana mususu mama na bango tanga yaki akutaki deja bana na yana mususu bazaki na bandako na bango mama na komeka okende so akeibo eta mususu abeti na kuna insemela akeibo ata mususu alingili susu kozonge pa ya mwana azala zemite mais mwana abina zaki na zemi mais na bandeko comprendre te na bandeko mona kaka asala oye alingi parce que ngala bengisaki pona azwa traitement et ko sala ke mukolo mususu mwana na abengisaki bango na poto azaki na zemi avanzi boya moni nini amoni lettre na boîte aux lettres
babengisi ye na air boye na tribunal ya bana oyo biso tobenga bango na kotanga kutu kombo te na tribunal ya bana abengisi oyo babengisi ye akende oyo babengisi nga mpona mwana oyo ndenge azokima baklasi te mpo akoma kokima klase ake kovanda epai ya tantini na ye ake kovanda epai ya noko na ye nga mutu nabengisaka bango natika nakoma kovanda nga moko isole donc soni na mobali oyo nazalaka na ye soni makasi bandeko na nga moko bakomi komaltraite ngai mama na nga moko akomi komaltraite nga mama na nga bosani donc soki nga te me bana na ye baza lelo na kini parce que kokozala oza na mbongo mais oza na mbongo ozokoko kozwa visa te okoki kozala oza na mbongo visa okozwa ngo te parce que nani visa nde yango wana nde poto mingi baza na Congo baza na mbongo me bazaka na visa te et puis badefisaka baidentité na ba 3000 4000 voire même 5000 6000 même na identité oyebaka pete soki nani yango amatisaka bato oyebaka te kaka na nini na kanali na ye nde abimisaka mutu wana papa yango mpasi akufa que son âme repose en paix abimisaka ya bengaka ya kufisaka bino mibale atindi mbongo alibabandi bakopi mpona yo aleseli yo bato nyonso tukuna na aéroport anjili mpona yo omata lelo yo koma ingrate et puis ingrate yango esila te pourquoi abi alembi alingi te ekosala ke mama baye kobenga ye mwana mwasi yango aleli oh tobengi yo nyokolaka mwana oyo à partir d'aujourd'hui aovanda lisusu epa na yo te parce que chance mama oyo azalaki na oyo abengisaka bango apresentaka ye mwana ya ya na bango ya mwasi apresentaka ye mwana na ye te po soki apresentaka ye mwana na ye basimbaka mutu bato babondelaki bato babondela ye babi bwakisa ye mwana na yo abi nakobwakisa ye mwana ya na ngai mwana ya na ngango amonanaka te yango wana mpe na nsima mpe kaka ya mwana wana famille mobimba ezwa lelo mukanda estce boyebaka yango mpona nini kiméchant ntina modele ya boye so bolingi mutu te botika nga calme botika ye calme parce que vie eza na maboko ya nzambe nazotalisa nani babone na nga oyo akocomprendre lisolo yango akocomprendre boyeba soki mabe euta wapi parce que ye moko juste akomprendre ko eloko te ekosala ke bafundi ye bazwi mwana na babotoli ye bapesi ye mwana na ya bapesi oyo ya mobali akoma alinga donc mpona ye amonaka ye likondi ya famille ye azaka ntina lelo azaka soki azwi décision akobenga moko atikala na Congo à partir d'aujourd'hui nalingi namona bana ya intelité babengani bino à partir d'aujourd'hui noko kingani atia makolo awa te babeta ntina noko kingani wana babeta tina noko kingani wana babwaka ye libanda babengana ye à partir d'aujourd'hui bana wana bafanda na ndako te babengani bino ye mutu apesaka baloi ye mutu azotambwisa famille mais malembe parce que mwana mwasi apesi nga lisolo alobi ofinga ye partout bato babengaka ye bayebisaka ye abi azaka ndeko na oyo ya solo yaya soki mwana mwasi alobi na nga nayebisa oyo soki mama na yo ou bien papa na bino papa ya bato te parce que papa kovanda kaka déjà na papa wana na mwana na ye mwasi babanda bakure banda ekoleka grave parce que soki papa wana azalaka ntina lelo na bomoi mais ta mosusu badésordre oyo ezalaka te parce que papa wana mwana wana mpe kaka ya mwasi oyo abengisaka bato akende kozwa papa na ye aboyaka kovoyage aboyaka bia ozonga lisusu poto te mwana na akendeke na nini batike bandeko na ye basombaka ye mbongo ebe nani il fallait ko changer vol mwana na mwasi abakisa bambongo na ye azwa papa na ye inde amema ye lisusu na poto ye na papa na ye bavandaka très bien ye na papa na ye bavandaka très bien na papa na ye bavandaka kokopere bien papa na ye bandeko kolobaka eloko na koti na ndako na yo awa mutu moko te akoya kotombolanga awa et puis c'était comme ça batombolaka ye mpona kende soins médicaux si c'était pas soins médicaux bavandaka très bien ye na mwana na ye que son âme repose en paix ekosala ke babotoli ye mwana wana ali bango bekomi deka ezaki koswana vraiment tiraillement parce que mwana na bande ko comprendre oh maman ya botanga ou bien maman ya botanga te est-ce que maman vraiment ko kosala mwana na eboye et puis mo okuti mwana na wango mwasi na zemi
papa ekosala ke 3 mois ekoki babakiseli lisusu 3 mois lisusu après ekosalaki mwana wana amonaka mama na ye te mwana abegisaki amonaka mama na ye te azalaki na zemi monene ye kuta asepelaki abi lokwa na mama ye nga na kopema donc tokovanda na mama akuti nga na zemi bazwi mama akeye epai ya bana na ye wana mama akomi mwana wana mpenza alobi mama Bijou nasepelaka kobengisa mama na nga ya tovanda naza na bana mike na zemi tozala bien ekosalaki bana surtout ya mobali donc a maltraita ngai vi na nga mobimba azwa mama azwa mwana wana ya mwasi oyo nga nabengisaka yo bango bazalaka na poto baza wana bazalaka vivant donc bango baloba bayebisa batu soki batata ba 50 cents pour la voyage à mwana mwasi wa misato bazalaka wana bazalaki vivant depuis pe baya na poto tozokenda ba 20 ans même tozokenda ba 20 ans même basali déjà na poto basi babengisa nani parce que batu batika na poto tozana nani mwana mwasi alobi tobotama 6 eza na moko pa zawana onga na landi normalement soki mwana oya mwasi oya ya wana babebisa te mbele mwana mwasi azobeti mwana mwasi apesinga lisolo alobi mbele nabengisaka mwana ya oyo nga lalanda ezalaka ke nabengisa susu mwana mosusu na parti mwana wana oyo nga nabengisa ya kosala nga kende kofunda nga ntina tribunal donc lapa nalobi jamais nakoki kosala yango nabengisi mama na ngai ye na poto mama na ngai baswanya ye bakende na ye na hôpital baswanya mama na nga basala mama na ngo opération basala boyenga na monana te bayebisa ngai eloko te alesila bazongisa mama na ngai na Afrique mama na nga azonga ngai pe na vanda nasalaka inane nabenga tosololaka te tobenganaka te tellement lokwa papa na nga azalaki na bomoi papa azalaki na problème na ngai te papa mokolo mosusu papa azokamwa alobi quel comportement mama na bino ake kosala boye pourquoi mpona nini ake kosala yo boye papa azalaki papa akomaki mal à l'aise eye kosala ke nani mokolo mosusu nabengi papa comme d'habitude mpona bande kobenga papa na biso nabengi ye naye kozwa abi eza na passion yo mutu moko boye abizela na pase yo mutu moko boye ko pasenga mutu papa mama nabi moso apesinga lisolo lobi na ndima kite mutu bangai ba pasenga kokozala mabanga biso abizela na pase yo mutu moko boye mona ngo savande papa problème ezate abona ka pase mutu moko ko pase mama na bango mwana moso apesinga lisolo lobi na kata téléphone na banda kolela na lobi non nyonso tout mais pas jusque là na bengisio na poto bamemi na bahôpitaux bake koopere yo boyebisi atanga te namonana te otiki nga na zemi ya munene bana na yo mibale wana bazongisi yo na Afrique papa yebisa ngai nyonso tu papa moto opesi nga nani mama azonga lakini depuis quand oh Bijou papa mama na yo na kata téléphone babanda ko rappeler nga na yamba bango te e ko sala soki 2 semaines wana zo kufa la katikati ya muteme zo kufa nga do se ko bota mona nga na ko ke ko bota mona nga avant na ko ke ko bota mona nga na ba problème ka nzambo azanzambe na mawa moi c'est azemi traumatisme ya ko sakala te famille telemelanga lokola likambu nini. So mona abi mama Bijou so bozo mona nazaka na mwana nzoto we parce que na yebi ke nzambe asalaka. So moni ke ya mona vanda boye naza bien nzambe apesanga bana. Apesinga bana nga balinginga makasi. Apesi bana nga ba comprendre vie nyonso. Bana nga ba mona pasi ya mama na bango. Ba yebi ke tous les côtés mama na biso azaka ereste bande ko na balinga kayete. Bana nga ba yebi tout tozo kenela ni kota bande ko na trop kota lisusu kota Fabia ya papa ya bana na ngai. Et que ça là qui nani na lela na leli bon c'est la vie et que ça là 2 semaines après papa benginga lisusu papa bato Congo peza ya kalaba ndo benga bato na ba WhatsApp ezate papa benginga lisusu benginga papa na bisara ko changer nga kombo na komi mama mukolo etike mkena voyager
apesa nga bakisa nga kombo ngombali pardon botika kaka lobi ba pesa e kombo wana ba bakisela e kombo wana na kombo ngombali wana komi mukolo papa la bango e kobenga ye na kombo o ya pesa kai wana alobi zwa mama na yo mama na waza na besoin senga yo pardon mama na yo a reconnaître ba faute na ye mama bandi ko lela pe mama e ko senga mwana na ye wana pardon alobi limbisa ngai na yebite eloko nini bango basali pona ngai na sala makambo na sali yo en tout cas limbisa ngai mwana alobi problème ezana ngote viezo continue en tout cas na limbisi yo abia limbisa ka mama na ye bazonga iko so bango nyonso tout moi ezala kake likambu osali mutu balobara ke kolimbisa mutu eza kobosa na likambu te c'est vrai parce que chaque fois mwana moso apesinga lisola chaque fois so bazokisi ye likambo wana eyaka chaque fois so bazokisi ye likambo wana eyaka obi likambo ngana sala na longola bango na poto baboya na mema bango na poto na yesa baya na Congo na bengisi mama na nga ya voyageur oyo nga na pesa ya korte koya na ye nga mutu na bengisa ka kozonga na ye bango mutu bazongisa ye mais na li ayeki kolimbisa mama na ye vie bandaki nango ko continuer mais problème yango oyo nde ya munene na lingi na yebisa bino mwana moso na lobi bo yebisela nga babone na yo bato bayebi lisolo bamika ko comprendre mama na likambo yango siko to bandi mwana moso apesinga lisolo lobi nazo sauter kapola vidéo que les moulaye puis ça dit solo mo ba makambo c'est ça ba 20 ans en solo c'est umeli mama bana wana mi bale o ba yala ba oyo ya bengisa bango na poto et comment que sikoyo ba moni ke koto yo ba moni baso lukaka place ni to ko beta ye penza kufa allez so balingi ba finga de ko na bango ya mwasi bakende ko finga ekaka et pas esika ya abalelaka chose grave bakende ko finga eka kesika eko sala siko na moma moko boye bayaki ko vanda ye na ba belle fana belle ex belle sœur na ye immeuble moko bana na baleki na ye basi baleki na ye so balingi ba finga ye ba mataka epa ya belle sœur na ye likolo ba ovanda na belle sœur ne babandi ko finga ye mwana yebi tata na yete mwana yebi boyete azala kandeko na bisote to yebi place a utate to sala boyete ko finga likambwana ebimi mokili mobimba place euta na yebite ndeko apesi biso lisolo bina benga mama na ngala yebisi mama yebisanga vérité parce que yonde muto yebi ndelingi oyebi mama nde muto yeba mona na yeso kabota ina nani yebi sanga mama ya ndeko na ye wana lobi mutu apesinga lisolo lobi na tuna mama na tuna ka mama na ngati tozoloba na lisusu te nazolobisa ye lisusu te na tuna ye na lemanga bibanda na yo basalanga bo eske na âge o ngai lelo na komi boy to ko luka lisusu ba papa âge ezala mutu azoka za mona mukie ko luka papa na yo parce que papa na yo fa sombelo milike ça to eske to luka lisusu papa parce que ngana yebi ke mama nde mutu ayeba nini ya mama nde mutu ayebaka secret ya mwana na ye ndeko apesinga lisolo bina benga mama na ngala tuna ye na loba la nga vérité mama na banjo mama na yebi likambo wana te na salaka yo boye na botaka yo na moma boye na zongisaka boye avant yo na zwaka zemi moko mwana na kufaka boye na botaka yo boye na botaka yo na papa oyo yebi boye na boye ba mata likolo so ba soki balingi bafinga kaka mwana moso abengisa ba mataka likolo bakeye pa ya ba ex ba belle sœur na ye place ba onu fingela so ba belle sœur na ye ba pomper ye pa pomba ngo ba pomper ko finga so ko euta ka ba belle sœur na ba linganga te euta ka ba balobi baleki na yo moko ndi ba mataka na makambu likolo kuna bakende ko finga yo siko ko sala lisusu mabeni ni parce que nani na mokili eza lokola conseil so bali mwana bato uboza na mwasi ube oza na mobali yo mobali ya mutu il faut que ba ko protéger mwasi na yo il faut que ba ko protéger mwasi na yo na famille na yo il faut que ba ko protéger mwasi na yo na famille na ye parce que erreur faute et wuta et pas ya papa ya bana na ye parce que abande ko yoka bana wana abane ko tika bana wana bafinga ka mwasi na bafinga ka ex na ye
papa wana bandai ko yoka bango, papa wana bandai ko finga lisusu mwasi na ye na bango, ba famille ya mobali na ye wana ba bandai ko finga, ba finga ka mwana mwasi donc ba telemeli sko tous les deux côtés, famille na ye moko soit disant famille na ye ba telemela ye, et ye a lisusu na famille ya mobali pe ba lingi ete mwana mwasi pesinga lisola lobi vina ngai ezala kaka ngolu nzambe ka mutu ayebi na ke kote balingi ngate nazongi koto balingi ngate mais soko vandi bo tala bia mabango nga nazala mabango ndenge nini elo ni nasala ka bango do ba telemelanga e ko sala susu nini ke na papa ya bana nanga ye pa kota ke di nombre kufinga ngai kufinga ndeko oya pesinga lisolo alobi mama bijou tozalaki na nganda moko boye na mboka na biso awa na orem nganda wana na kotanga kombo ya mukolo na ngote leki oyo soit disant o ba présenter ngai na mokili ke leki nanga nazo voyage mo nazalaka na kini leki nanga penza ba vanda na mobali nanga ba vanda ba to belé na bandeko ya mobali nanga bazala ndeko moboya ex nanga yo papa ya bana nanga ngalo baso likamnya lobi yo kutozo loba so siko yo ba kangio misu ba zongisio na Afrique ko tala makamu mwasi na wazo sala oko piquer crise batu yo surtout bazaki na nganda na babaluki bayebisi ex papa ya mwana mwasi wa pesinga lisolo bayebisi papa na ye e bayebisi mobali ya mwana mwasi wa pesinga lisolo ex na ye balobi yoka makambu belle sœur na azo loba papa na sali neti mwa sonia sali neti mwa ko bare leki na ya mwasi azakabi yoka makambu azoyebisa atangi koma mwana na yoka makambu bazoyebisa yo mwasi na yo ndumba mwasi na yo boye ngande baby batu bazalaki wana moko azalaki wana abombeli mwana mwasi wana tayi kubenga ye na ningina tu na linga penza na yeba mwana wana zaka leki na yo mwana mwasi apesinga lisola lobi poni tuninga bongo abitala tala joua tuzaka na nganda mais tala le sujet o leki na wa sala le bato surtout ba telemeli yo bato surtout ba komi ko finga yo pona leki na yo est-ce que bozala rabande ko lobi mama ka ndenge yo tuni ndenge ngape na tunaka na yebaka te na sala mwana mwasi wana nini na yebite soki na sala ye likambo peut-être na yebite na sala ye likambo te na sala na problème na yete mais nyoso tuka ye na nzambe na ye na mwana mwasi wa pesinga lisolo bina yo kaka mwana mama oya mobali okilika na nganda abanda kufinga toyebi ete boye na boye tosala mais loko babosa na kaya soki boyebi mutu te est-ce que soki boyebi mutu te mwana ninga uta na libu mwa mama est-ce que mama mwana oyebisa bino ke na lingi boye na lingi na zongisi est-ce que ça va faute à moi surtout le but de faire ba test ba ADN c'est pas de piquer crise hein botika ko sambwisa ba parents parce que mwana nyonso to azala mwana nyonso tu azala na sens ya azalaka na sens ya neyebi ndenge ni avivra na papa na ye avivra na mama na ye yo moko banda komona obanda koyeba en tout cas likambo baloba na nge kokozala na moya solo mais mama apesinga lisola lobi atikala koyoza na likambo ya papa na ye te papa na ye alinga ye papa na ye atombola ye na miso ya batu alakisa ye mokili nyonso na batu nyonso tu partout papa na ye bade kotambola kala komba mwana na ye wana ya mwasi papa na ye donc apesa mwana wana honneur na vie alinga mwana na ye mwana na batikala kolinga papa na ye lokola likambo nini bango siko po baluka bafofile po batu bailoba ke tozalaka bandeko te il faut balekisa ngo na sens wana mais soki boolekisa ngo na sens wana mais je regrette nazoloba na place ya mwana mwasi wana je regrette parce que oyo bozosambwisa na aza mama oyo aboti bino parce que mwana so aza na libumu ya mama aponaka te ke mama e botanga na tata boye je regrette puis baloba biloko wana ekolaa na nzoto yo loba bongo sisi kobota yo boti na basi combien yo koloba bongo osilisi kobota tokeba testa ADN et puis babade kofinga ye lisusu nini na ba belle sœur na ye oyo bango nde bokoki koprotege mwana mwasi wana azalaki déjà mal aimé na famille na ye aye akoti na famille na bino ntango bana na baye na bamakambo ya buzoba ifale kobengana bango ifale koboya bino bozi bofungoli porte
bino bozi bopesi bango laisser aller ekomi nango bongo mwana mwasi oyo akomi na mawa akomi na pasi bana na ye balobi mama ya cause de ça quand on était petit toi tu pleurais toujours et puis maman na bina bande kolela na obokola bana ngana bande kokanga mutema na okanga mutema nazaki étouffé nazomona ke place ya kokende ya te me na otali be bana nga ba amiki na loba na obota na mobali moko na loba ke na robota bana na nga esika moko na lingaki bana na nga nazokanga mutema bozofinga continuer après ça lokola mai ekotonda esopali na katikati ya mulangi na bino na pema kote mususu na pema kote mususu nazwa kimia pa nazala suna mwana bango te nazwa kimia na koma bien na bana na nga nzamba pambola nga pesa nga lisusu donc kimia ya kosakana te siko kote na bino bozotika nga te kote na bino mwana mwasi na bino na tu na bino bozotika ye te botika ye alingi te likambo mo yuti ko tokomi na biso ko réciter na yebi ke vidéo e kozala bombe mais avant muto asala makambo bongo c'est que muto a réfléchir ebele avant muto pesa nga lisolo na yebo c'est que muto a réfléchir ebele lobi naza na choix te parce que na kende ko beta na ba porte ya batu nyonso tout pour na meka ko yebisa bango batu ba mekota la conflit e buta wapi tozo sauter ere ko sala lisusu to sauter abandika finga babande ko finga ina ba belle sœur ba biloko wande wana to sauter yango ere ko sala lisusu mwana mwasi oyo apesinga ye lisolo bazaki na ndako mopeka lisusu na bandal ndako na bango zaki liboso munene ya zaki na ba esprit en futela ba boutique mukolo mususu mama na bango kaka proposer vraiment écoute ça bien so ye ko beta boutique na likolo munene ekozala malamu mwana na déjà lobi na sina kubanda ye kokoma mukolo na zaki déjà éveillé ba makambo na sina koma nango na ndenge ba koma ko traiter nga ba traiter nga papa salanga mama salanga donc nani nakoma ki déjà éveillé na ekola bana na yo bavandaka mwana ngomoso nga bi mama to vandaka jour ngo ka ngai parce que to soki papa na tuto azaki na bomoi soki na keki na bando vandaka na ndako na biso na bande kozanga mbongo ya kofuta hotel te famille ya papa ya bana nga bazaki na bandaku mais na bande ko vandaka na ndaku ya na ndaku na biso parce que na bande ko linga na butu to vandi na papa na biso tozo solola zolia na yeba nguba tozo solola en tout cas bien sango vraiment pour nga c'était bien parce qu'il y a kolisaka ngai bongo to vandi na papa nga la bi papa yoki makabu mwasi na alobi boya ukasite mais yebo ko suma alobi après ce ko bango ba kotale ba ko chao lisusu misu baba ndako finga o lisusu ngabi wa kasi yo mundo zo proposer nga ba biloko bongo na botika nga na futela na wana no futela boutique moka na abande ko futela ka boutique moka pembeni ka ya ndako bazalaka na bandali te papa na bango ko ba non sala na yo ngala ko salela yo papier na osalela yo papier na ko komela yo papier tina lelo papier wana mona moso azala na mwana mwasi azala na papier ngala lobi donc azazo bate c'est bokende tina ba justice vidéo na sali pona oluka kimia boti alobi asali vidéo pona oluka kimia muto attirer o akoki ko tirer soki le coûter ezali boya na ba réponse na bino comme ça bo yoka ba bombo ya koya kozongisi la bino soki azokosa bo attirer botika ye kimia zana bana na ye ana makambu na ye asala nini vina ye donc alingite avant de craquer akufa tika bana na ye bazamikie soki muto apesi vraiment lisolo na ye ba beta yango boye c'est qui alembi azoluka bo vanda bozonga batu parce que vina ye akoki kozala toujours karateke akobanga batu bayeba ke to panzana batu bayeba ke to yokana te mokili yebi na ngelo ko moka lobika akake asepela ka pa bana e ba comprendre mais bana pe baza bana etonda ka bango yaka eza na bana na ba siri musu ba tomboka ba lobi trop c'est trop na mama na biso boité mais tellement mona moso na edika bana e malamu akoki ko linga te bana e baza na ba malédiction parce que bino bobeta banoko bino bobengana batu na bandaku mukolo ndaku ye moko kutu atikala ko bengana batu na ndaku na ete mukolo ndaku azalaka mutu ya batu mukolo ndaku azalaka ke azolalisa batu nyonso me bino bokoma ko bengana batu na ndaku na ye bino bokoma ko nani bokoma donc bokoma ko bengana
baleki ya mwasi na ye o babo o ye abokola bango papa na bango abokola baleki ya mama wana abokola famille mobimba ya mama wana mais lelo bino bokoma kotelemela bango bokoma ko nani oyo aza na poto atinda oyo ya mobali beta noko wana benga na ye basopela ye mai mwana mwasi apesinga lisola biye azalaka na Congo azalaka na Congo azomona ndenge banoko na bango bazobengana ye na mai na nzoto basopeli ye mai na nzoto noko azolela donc mais ye azikota na makambo na bango te bango balingaka na ye mwana mobali wana azalaka alingi toujours azalaka likolo ya bato alingi toujours adominaka bato soki ye alobi boyoki mikolo oyo lisusu makambo moko euti kobima babengani mwana babengani baneve na bango na ndaku babengani baneve na bango na ndaku balingi ye pakota na buzoba wana ye pakota na kidiba wana ya binga na kosala ngo te baneve wana baza bana nanga ndenge bosali baneve wana bo un jour bosala ngo pe na bana nangai lelo koma ote bazo welela kombo bo welela nango aza na kombo wana te kombo obino bozo welela wana na aza na ngote nani azana kombo wana te soto tamboli mokili mumba to pesi ba kombo ya nani kozala reconi e ko sala ke nani esali ke na bungi kutu e ko sala ke papa wana basololi na mwana na ye ayibisi mwana na ye tema linga ye mwana na ye mingi alinga ye mwana na ye wana mwasi makasi e ko sala ke abi mama swa ndako ngoyo tonga papa bani lisusu papa bani lisusu abengi na kombo ya pesa ye na kimukolo wana lobi zwa tonga bo pesa ngabiki na biba ndekola nganya surtout tozo solola parce que na yebi ke batu botala nga boza bato mayele bino mo boyeba jalousie wana euta wapi parce que papa wana alingaki mwana na ya mwasi wana mingi papa wana ayeko solola na mwana ya mwasi lobi oh ndaku na ngeza munene awa ndaku na bino eza munene awa ndaku na bino eza munene awa naza na mbongo lisusu te ya komodifier yango yo za na mbongo na yo ozokende komona pasi na ba boutique ya kotonga ya banini parce que ndaku mwana mwasi azoloba na biso asombanga ezalaki vraiment place au sala boutique te malgré ça kango balocataire parce que mwana mwasi apesinga lisolo so bolandi bien ayaka kosomba ndaku na ye ayaka kosomba ndaku na ye sans compter ba terrain ya mike azalaki nango na moment wana pe ebele ti sikoku déjà ta 20 ba terrain mike ba terrain ezebele aye kosomba sikoyo aye koyebisa mwana na yabi oh yo ozo mona passe na ofutaka bandako ya bato ndako na ngai ezali awa tonga na yo mwana mwasi wana alobi papa toza ba mikolo bana na ba ya otelemela nganga na obebisa kotonga ndako ya étage ça coûte ok les pays na commune reculer mo boye osombi terrain na ota mususu ya osombi ta mususu ndako na ota mususu ya $2000 et puis otongi ça coûte et puis na ekutaka parce que zaki ndako mo tala kabaka ta na boutique na osoki na bosanité na kokoti la bino image ya moki ya boutique na botala na bandal azui tonga tala kabaka ta na boutique ay mwana na o te abi tabenge na kombo wana pesa ka ya bibo pesa nga papier na osala de charge kenga moko tunalingisi yo otonga ndaku awa abi ok soki na kaya bongo c'est bon pesa nani bo pesa papa papier apesi papa na bango akomi abi ngai boye dati na ngai yango yo ngana mama na bino biso yeyo biso mtu lingi mwana biso mwasi atonga ndaku topesi encore atonga ndaku na biso bu zwa papier mwana mwasi na pas zui après mwana mwasi na ko banda misala mwana mwasi na tukika bakata na boutique ya munene penza likolo na se maglise yaki na mwa ndaku moko ya mukie mama na bango moko mutatonga kali mwana na sikoye ko matisa étage o ezalaki ke ozui tous les deux mama il fallait tika la danser donc ba telemela mwana mwasi na depuis kala yeko sala boutique wana boutique wana bandako na biso bandale ndako ekokozala peut-être ekoki kozala ta mususu na valeur ya ndako soko bo modifier comme à cher non ndako soki bo modifier comme à toujours cher ndako soki kokoya kozala ta mususu na valeur ta mususu ya 60000 ta mususu tango yo modifier ezali na ba commissionnaire ya malamu ba oyebisa ba lobi ta ndako na yo ndenge komi na ndako oyo botongi awa ematisa ngo valeur bokoki kozwa peut-être ta mususu 80000 soki komaki siko na kaya ndako oyo ya bango ya bandal
et comme kibongo et ko sala ke siko papa na bango balingi susu bateka ndaku wana ta balingi bateka ndaku wana esali ke non papa la bango asa kufaki papa la bango azaki lisusu te et comme siko ok mama la bango alingi ateka ndaku wana mama la bango aye ko benga ye alobi ngai ningi nateka ndaku boyo apesi ba condition na ye walinga kateka ndaku na ningi nateka ndaku wana pona boye basolo ina mwana ya mwasi bia ok teka na yo na balobi ote ndenge ezalaki ya pamba boye na koke koteka ngona ota mais ouais likolo ekoleka en tout cas mwana nga mwasi na yebi ke kozala mbongo na pa yo mtu komisi lopango oyo na valeur mwana nga mwasi bi ok mama c'est bon et ko sala ke mwana nga mwasi abandaki na seranga noti atindaki 3 voitures na Congo atindi de taxi azotinda siko jeep moko mbongo ya mai ya futi awa ndambu mususu alobi mama voiture na ngezo koma kuna na mbongo oyo zoteka ndaku na nini na olobi ke zopesa nga mukie na nga onde na tonga ndaku na bino mukie na ngai bimisela ngai jeep na ngai mama na bango pa nzimi basololi na bango très bien et tumbai téléphone bando lela po ya Afrique babengi na poto ya poto babengi na Afrique o babengi na boye atekima ye bazoteka ndaku koma bopesa embongo koma bakosala boye nzoka oya zelaki na kin oya tikala na kin to bateka ndaku balongola kabaka na mbongo bapesa ka ke ni kozwa ndaku mais asala ka elo côté na ndaku wana siko mwana mwasi wana mbongo kutu o ya baby saki na mbongo maman na bango il fallait apesa pour na abimisela ye voiture ezalaki même pas la moitié ezalaki ka moi geste moko ya mukie abi bona mbongo wana mama bimisela nga voiture mbongo il faut pesa nga na bimisa voiture tumba opesi mbwa boyisi mbwa aboyi babandi kofinga ya poto ya Afrique batinda ya poto batinda kofinga mwana mwasi na pa ko bimisa ka voiture na ye tema ayebike na zumbongo ya ofelete parce que j'avais fait quelque chose grâce na ngai ndeta msu ndaku o ezui valeur soki ezalaki ngai te benge basomba ndaku na valeur te yango na conseil nga nazo pesa yo ndeko oyo zotala ngai kotonga kandaku na ndaku a famille te soko zotonga ndaku tongela bango mais olobi na tonga ndaku po mususu bala na ngaba ko kovanda kosala yango te batonga ndaku na ndaku a famille te ndaku a famille ata yango ifo tika yango ne ba wera so di batika ndaku a famille faisait la monument mo beza so iko otira bango couleur otie parce que avant c'était zaki musala na ngaso na keikid il faut na tia ndaku na biso couleur il faut na bongisa depuis bana na basala ngai bambala suka ebike na benda nzoto ngai bia na zaki zoba normalement na likambu wana ya ndenge mwana moso pesinga lisolo bande kono ba kokai ko silikate parce que bazaki témoin bazalaki témoin bayebi ke oui ndeko na biso mutatongi ndaku oyo pona nini bozaka na niveau ya mayele do boyebi ko raisonner te ndeko na bino mutatongi ndaku bino mo bomoni nde bosombaki ndaku wana bosomba ndaku wana na modèle wana te a commission ngona valeur ba pesi bazongi sele pe mbongo yoso tout te parce que ngana bandaka ko konga ba dépense bande ko sala pona ndaku wana nyabi te ba papier ngo soki na sina pasola ndeko a moi salobi mama biju na bandaki ko koma na dépensar pour na kotonga ndaku wana ko tia dale ezala ekutaka pour na kotonga ndaku ezaki bandaku pe tala ndaku ya munene tala kabakata na boutique ya munene na tonga ka ndaku wana na sala na ba escalier o ekutaka mbongo ndaku ale ezaki na mwa toilette na kati siko pona bazongisela ngai mbongo bandeko na ngai ba telemeli ngai conflit bakisami lisusu conflit yangola yazo lukana la banda ko lukana ba conflit ne uta wapio wana lisusu wana to yone to komina d ya 3-4 ezali lisusu ezo ya sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6
appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama Bijou